ezali lopango ya Silva Mabanga oyo bolandaka mingi na réseaux sociaux wana balobi ezali lopango na ezali maloba papa yakawa olobi oyo lopango eza nani ya Silva Mabanga oyo ya diamantere wana ya Mbujimayi wana amoni awa Mbujimayi aloba boye kochani lakisa koto oyo papa oyo ezali nye ya Silva Mabanga azali kokitisa yango na lopango ya bavoisin botala esika bato bazali kolambela oyo biloko ya bato kolia oyo nye ya lopango ya Silva Mabanga akitisi yango awa yango nde bolingo ya mboka bana mike mikolo bakobika approche ta banda le bisengo tozali na Selembao te tozali na province te na Kinshasa na Bandal Bisengo sima tout près ya presque Savubu deuxième parcelle voisin lopango na ye yango mais allonger bande ya lopango na ye allonger yango ekotelaka ba voisin tokomituna ye aza nani botala lopango na ye yango apparemment une parcelle de 7 mètres mais allonger banye na ye ekokitela bavoisin yango ezali kokitela awa mosusu yango oyo nye na ye ezali kokitela awa kitisa yango oyo awa bomoni nye yango oyo awa nye yango oyo sikoyo tala bisika bato bazali kolambela yango oyo na lopango mosusu ya bavoisin abomi mire oatia toilette na ye Silva Mabanga c'est-à-dire oyo ezali lopango ya Silva Mabanga ndenge bavoisin balobi ezali lopango ya Silva Mabanga oyo bolandaka mingi na réseaux sociaux wana balobi ezali lopango na ezali maloba papa yakawa olobi oyo lopango eza nani ya Silva Mabanga oyo ya diamantere wana ya Mbujimayi wana amoni awa Mbujimayi aloba boye kochani lakisa koto oyo papa oyo ezali nye ya Silva Mabanga azali kokitisa yango na lopango ya bavoisin botala esika bato bazali kolambela oyo biloko ya bato kolia oyo nye ya lopango ya Silva Mabanga akitisi yango awa yango nde bolingo ya mboka bino moko totiki commentaire na bino moko Silva Mabanga ngai te bango balobi Silva Mabanga oyo diamantere Kasaye wana ya Mbujimayi wana nde mokolo lopango oyo botala ba place à loger banye na ye ya ndako na ye yango ti bisika ba Nandanga merci. Bino moko boyoke ezali lopango ya moto mosusu te balobi ezali ya Silva Mabanga oyo diamantere ya Mbujimayi wana aboni Kinshasa lokola ya Mbujimayi ata na Mbujimayi akosala biloko ya boye ata na Mbujimayi epa na bango akosala biloko ya boye tokotolere yango te bango wana nomoi faci beton onakoko botala makambo osali kosala faci beton komo bakofinga ezali ya Silva Mabanga te bakofinga komo président de la République donc tolérance sur biloko ya boye esili carte président azali na président famille président bayebi epane yaza kabekama apena kabekama ngambo oyo kocha banyene na lopango ya bato ata na Mbujimayi oyo nakabekama nga atoza Christian Tshisekedi oyo toyebi kazali leki ya Félix Tshisekedi okoya kotia nye ya lopango na yo na toilette ya bato ezali trafic d'influence à salité ces histoires là appartiennent au passé c'est révolu kofingisa comme chef de l'État
matin, midi, soir. Quartier Mobimbo, bakoyina Félix Sekedi, Likolo Silve Mabanga. Kwa Tominda Kunaye, Achebanje. Toza paska tane ba opanza biloko ya bato tale bazopanza biloko ba mama bato bayaki koloba kota apela na nivo boye biloko ba mama boye filmer dans son banc. Et ça peut filmer. Kuna bazoya. Donc nous allons encore au rang de candidat. Donc c'est la rabana. Yo y a qui sont la population. Yo le gars qui le peuple d'abord. Bon le gars qui retrouve la population. Il s'attend comment on prend la photo. Après qu'il va comment on prend la photo. Dans niveau ya boy. Parce que la rabana est ndangu. Sasa kali uweze kuna ndangu aussi. Kilo malembe kula. Ni eloko. Kaka partout yo zokuka pota kujana ndaku na yo. Hotela biso de kuna atapana kuna liberté kwa mama bino. Ya moyo koseke. Ya zaki la photo kuna la photo. Sasa kisaka yeye bien ngone neza. Yo memela biso ndanga niveau ya photo te. To kukangote. Sasa kisaka. Kabila kuta te bangi oyiba. Na bandaki ya biso mali ndambu. Ya boya peto on est ici. Donc on supporte moté. Nana bikela wa awa. Lelo ko ne kwa na ndaku. Na bana bachaka ngani ka. Ya rentré. Oye, kama boye. Yo mo kokala boye. Oye. Kama kokala boye. Lelo ko ya tondu kana kisa kwa Yaya tozali awa na bandal Chibangu na bloc bisiko wapi ye moko le lieutenant général Kasongo Kabwik azali en tête de file pour le ratissage nettoyage kozongisa discipline pe kosembola miko na bayebato cité. Mais voilà brusquement bisika oyo teka service ezala kosala mosala ya nzela et ya ba congolais de très mauvaise qualité en pleine journée bafungoli dali ya nyei vona dalo congolais asomba lupangu na ye acha na ye dali te zongo enene nyonso ye asalaka ekitaka na yango abwakaka yango na kanivo ya leta. Tala bonyama yaya bopesa ye message lelo akopola masoko na fimbu pe akokende boloko. Société DK Service et kati misala moyen continuer ezate. C'est parce que ba verser bibaka ta ya banyei na kati ya caniveau pour caniveau esili nano na kotonga te. Oyo eza bonyama te. Oyo eza kindoki te. Yokolo lupango lelo facha komona yo. Facha bali na kati. Olingi kokota na pa ukuna te kuna espace ezate. Esengi yo benga liboso. Mais ça été dans la kati ya nani so koya. Yana sikoyo oyo ezaka na likolo ko ya tika la bongo. Okolongola blocage. Omoni aya
et la première, et le blocage. Et ce que vous vitesse, voilà, et bien dans le moto, et ce qu'on a, tu vas la piano. Bon. Les petits, ils ont mis mon petit à cause de la place. La passerie, ça va faire.
pour balayer, qui pour déboucher, qui d'autre pour ramasser. La taxe force mise en place par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, afin d'assurer l'assainissement de la ville de Kinshasa est officiellement à pied d'œuvre. Contrairement aux opérations du genre qui réservent la primeur à la commune institutionnelle de la Gombe, la taxe force, elle, a décidé de commencer son travail par l'est de la capitale, dans la circonscription de Tchangou. En effet, au-delà du fait que cette circonscription soit l'un des points les plus éléments de la ville, Tchangou est et reste la principale porte d'entrée de Kinshasa, surtout pour les visiteurs internationaux. Et à ce titre, cette circonscription mérite une attention particulière s'agissant de son assainissement. Pour cette première journée, portée par un élan de civisme, les bâtisseurs du service national, principaux agents commis à cette tâche, ont été, de manière spontanée, rejoints par la population, comme pour dire l'assainissement est une affaire de toutes et de tous. La taxe force rappelle, fini le jeu du lundi, n'importe où, fini l'occupation illicite d'entreprises publiques pour y développer son commerce, fini les garages pirates, des restaurants de fortune communément appelés Maloa, exerçant non plus les règles d'hygiène et situés le long des artères. Après la phase de sensibilisation qui va dépasser les 10 jours, la sanction sera appliquée. À bon entendeur, salut. Qui pour balayer, qui pour déboucher, qui d'autre pour ramasser. La taxe force mise en place par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, afin d'assurer l'assainissement de la ville de Kinshasa est officiellement à pied d'œuvre. Contrairement aux opérations du genre qui réservent la primeur à la commune institutionnelle de la Gombe, la taxe force, elle, a décidé de commencer son travail par l'est de la capitale, dans la circonscription de Tchangou. En effet, au-delà du fait que cette circonscription soit l'un des points les plus éléments de la ville, Tchangou est et reste la principale porte d'entrée de Kinshasa, surtout pour les visiteurs internationaux. Et à ce titre, cette circonscription mérite une attention particulière s'agissant de son assainissement. Pour cette première journée, portée par un élan de civisme, les bâtisseurs du service national, principaux agents commis à cette tâche, ont été, de manière spontanée, rejoints par la population, comme pour dire l'assainissement est une affaire de toutes et de tous. La taxe force rappelle, fini le jeu du lundi, n'importe où, fini l'occupation illicite d'entreprises publiques pour y développer son commerce, fini les garages pirates, des restaurants de fortune communément appelés Maloa, exerçant non plus les règles d'hygiène et situés le long des artères. Après la phase de sensibilisation qui va dépasser les 10 jours, la sanction sera appliquée. À bon entendeur, salut. Matiki ya mouillage moto ezotambola te na tie blocage mpona benir so oyo otie blocage otie premier en vitesse ndenge na tie wana omoni natiki nanga maboko moto ezosala ma eza na vitesse sikoyo nalingi na benir mpona kobenir mpona tombola sikoyo levier ya kobenir yelo obandi komatisa yango soki omatisi ye ekomi ntina suka omoni na tomboli ntina suka nyonso sikoyo ye mpo abanda komata mpona bakisa na moto napesa na accéléré nasimi moto soki ekomi na suka evide okokanga embrayage soki oza na supesite mpo maboko ezalaki moko na nsimi mpo okangi embrayage moto ekotikala nango na ralenti neti wana soki wana okolongola vitesse me na niveau wana ekondeli deja salite nyonso ekwei supose etikali na